Merci pour la confiance, en paix, fidélité. Vous êtes tellement ébélé à Kolanda, solo la plus, ya Mokola Lelo et Bandi, Motenabino. Garant de la nation, commandant suprême de la FRDC et paix à la police, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président qui Mokola Lobby Conseil supérieur de sécurité, Basolola qui ni niveau de détail, n'élément oyo. Président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton a réuni Saki lundi 5 février et na Kinshasa, Conseil supérieur de la défense pour nakosa la tour d'horizon, yaba question militaire et opérationnelle na province ya Nord Kivu. Na compte rendu au Tangamaki na vice-premier ministre, ministre de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, Conseil de sécurité et lancaki message d'apaisement na population ya Goma oyo bazali terrassé, bazali kobanga na oyo etali entrée imminente ya ba rebelle na ville. Le Conseil supérieur de la défense qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. Concernant Bilobela Mwanza, Oyelobamaka, surtout dans les réseaux sociaux, Jean-Pierre Bemba Gombo, Abakisaki Boye. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Réunis en plénière, Mokola Lobby l'Assemblée nationale et Sengel Boye Bakeba créa qui 26 commissions pour examiner le dossier Yabelu du peuple. Reportage. L'Assemblée nationale
Au cours de la plénière tenue l'Assemblée nationale lobby eleki président na Christophe Mbosso, président ya bureau d'âge, chambre basse ya parlement et format qui 26 commissions spéciales oyo bazali chargé pour na vérifier ba dossier ya ba député issu de l'élection en décembre 2023 mise en place na bureau provisoire ya Assemblée nationale ba 26 commissions oyo ba vérifier conformité ya dossier ya chaque député na loi électorale p na constitution. Et après avoir mis en place le bureau d'âge, nous avons commencé à examiner dossier par dossier. Et donc, pour faciliter le travail, nous nous sommes éclatés en 4 sous-commissions, étant entendu que Kinshasa est constitué de 4 circonscriptions. Circonscription de Funa, circonscription de Lukunga, circonscription de Moamba et circonscription de Tchanga. Alors, comme nous sommes au nombre de 32 élus du Sud Kivu, 8 vont constituer chaque sous-commission. Et nous avons déjà commencé le travail. Nous avons commencé par le premier dossier et nous allons poursuivre le travail jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour. Le bureau d'âge est constitué de Bahati Lupé comme doyen. C'est pour vous dire que c'est la jeunesse qui a beaucoup plus eu la confiance de la population. Et 2 cadets, il s'agit de Amini et de Saloum, qui sont donc les deux cadets de notre commission spéciale de validation des mandats. Bon, nous allons apprécier, nous ce que nous faisons, c'est de travailler d'arrache-pied. Si dans les 5 jours nous terminons, tant mieux. Si on ne termine pas, on verra. En tout cas, si tous les éléments sont mis à notre disposition, je pense que les 5 jours devraient suffire. Ici, il faut rappeler que la commission Oyo, bazali kaka na délai ya 5 jours, soit du 5 au 9 février 2024, pour déposer un rapport na bango ya conclusion ya ba travaux Oyo basalaki na mesa ya bureau provisoire ya Assemblée nationale. Hey, Keyo. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui souhaite plein succès à son second mandat. Ouverture de la session extraordinaire et Salamaki Mokola lobby l'Assemblée provinciale ya ville province ya Kinshasa. Fiston Pero asalaki constat pour Nabi. Assemblée provinciale ya Kinshasa et procéda qui lobby l'équipe plus précisément Mokola lundi 5 février 2024 comme prévu dans l'ouverture de la session extraordinaire il y a début la législature 2024-2028 sous la présidence il y a secrétaire il y a ville ya Kinshasa ba ordre du jour il y a session extraordinaire Oyo et qui enregistré entre outre installation à bas membres, il y a bureau provisoire, élaboration, il y a règlement d'ordre intérieur, il y a parlement, ainsi que validation, il y a bas mandat, bas député, représentant, bas circonscription, respective, na bango, bas répondant qui présent, na première rencontre, il y a bas parlementaire, notamment, Maontone Moussilwei, et il y a circonscription, il y a Selimbaou, Oyo, Atalisaki, Boye. Oui, Bakinois et Kinoises, oui, Bakolanda Biso, ils participent par là et Naïtania Mouké, Tozo, Pesabino, merci. Merci parce que nous en avons besoin de Biso. En particulier, Babaz Nangaï, 2 familles Nangaï à Selembao, où il va porter Kinga na Mouké, Manabamo, le Kola Mabo, à Sakana, Bango depuis 48 ans à Selembao. Vrai natif à Selembao. Oyo akoli na Selembao atangi l'école primaire na Selembao secondaire na Selembao abali mwana Selembao azo consommer Selembao dilelo donc la moyenne sabine ça pose à la poser pose à la calme ba mabe donc les malé et puis de la autant. A noter que l'Assemblée provinciale ya Kinshasa est composée selon constitution ya République na 48 députés dont 44 bazali élus na suffrage universel direct et 4 autres par voie ya cooptation oyo bazali principalement ba chef coutumier et sengel boye bali susuke kaka 7 députés provinciaux ya kala nde bazongi sur les 44 élus oyo bazalaka na chambre ya législature Oyo. Soso ya mboka Maontone Moussilwei azalaki accompagné na ba partisan na ye
pe alakaki ki na mandature oyo a marqué ba empreinte na ye à travers ba multiples réformes sur gestion ya ville province ya Kinshasa. Que yo Ndenge moko pe na assemblée provinciale ya Lualaba session extraordinaire et salamaki mokolo lobby constat ya solo la plus. Ambiance ezalaki au rendez-vous na hémicycle ya assemblée provinciale ya Lualaba et sika wapi ba député basanganaki à l'occasion ya ouverture ya session extraordinaire pour la législative 2024-2028. Au sortir na bango ba député provinciaux ya Lualaba ba balansaki message oyo. C'est un sentiment de joie qu'on ressent. Et la première chose, c'est d'abord de remercier cette population qui nous a renouvelé la confiance. Et nous sentons que nous sommes encore redevables à notre population. Et donc, c'est une autre législature qui s'ouvre pour qu'on fasse mieux que celle qui s'est terminée la fois passée. Donc, il y a beaucoup de défis. Vous le savez tous, actuellement, il y a beaucoup de problèmes qui se posent au niveau de notre province. Nous avons des problèmes de dessert agricole, des routes de dessert agricole, nous avons des problèmes de la nationale 39, nous avons même des problèmes d'emploi. Il y a des creuseurs qui ont été chassés de leur milieu de travail. Tout ça, il faut revoir pour que cette fois-ci, tout le monde puisse retrouver la part. Nous devons aussi essayer de mettre tout au point pour que cette fois-ci, qu'il y ait entente, cohésion intercommunautaire au niveau de notre province. D'abord, au niveau du regroupement, nous l'avons dit, nous allons œuvrer pour retrouver cette unité de la province. Nous devons faire en sorte que toutes les communautés, tous les partis politiques puissent voir d'abord l'intérêt de la province. Pendant ces 5 ans, notre quinquennat puisse être un quinquennat de paix, d'amour, de convivialité et de cohésion. Tunapika asante sana kwa kolezia bote kwa gisi bartupatia opportunité ya kurudia tena. Ni confiance bartupatia. Na tunapashi kuprouver que tuna mérité la confiance. Ni nini tunapashi tufanye kazi de façon à ce que quinquennat tuseme 5 ans tupatia tulurishe confiance kwa Lualabe bote. Tufanye ke Lualabe bote basikilizane. Kushukwe ma division, kushukwe ma problème, tutengeneze manjia, tutengeneze makazi ya batu, ya bakreuzeur, ya biote afin que Lualaba yetu ende kumbele. Il faut qu'on signale que installation y a bureau d'âge, élaboration et règlement d'ordre intérieur, puis validation y a ba mandat na bango des ala qui inscrite na ordre du jour. Que yo. Ba réalisation ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobilambaka ezali ko continuer kolobisa ba kinwa ndenge kaka balobaka musala eleka maloba nebele constat ya solo la plus. Depuis Congo ezala Congo no tozala zandu abongo te batongo niveau wana. Ah oui, misala ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa, misala ya excellence Gentini Ngobilambaka ezali kotika bakinois indifférent te. Neti awa na volé infrastructure, Ngobila frappe na frappe, gouverneur ya ville province ya Kinshasa a exprimé détermination na ye pour na matérialiser vision ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Mukwantombolo d'Afrique yoka communication bakinois basali Gentini Ngobilambaka belé asali belé pas en position ça va passer temps à continuer pas dans la vie de chef de l'état omoni batima beba yaka kowela mbangu donc ba kopesa esikango okokana yote donc tomo Gentini Ngobilambaka bazongisi en tout cas esengo eza pour la biso koto to éviter donc nazana fier ya ko témoigner bolama Gentini Ngobilambaka naza fier ya Gentini Ngobilambaka parce que ça zo kanga bouf espoir azolo babola no parce que na yebi oyo salé leke belé taka ba remorque nyonso mo le kanzila oyo bam so botama ba mutuka te mais lelo yo mutu ko mo le matin midi soir grâce à Gentini Ngobilambaka ato banda le kaboete na bolingo wana totali mutu moko ye ayeko binisa biso na kati ya place basingaka po biso toza kikwiti makala na makala batu bazaka na sens te mutu ka vana kota makala banda presse kota tozwa valeur non tosikala komona yango te wana lokuta mabe mpo koloba vérité nalongwa na mutuka mpe boye tina komi na mariano banda tobotama esalama na mpe esalaki nga mpasi ndenge bakotelaki makambo mpo na mayele oyo ya Ngobila jamais
Avant sa machine, devant Batou, pas à la trécage, c'est là qui était. Et ça a été jaloux. Mais le cas de ici, nous avons même habitué, en tout cas, dans ce pays. Les loyaux, dans la mouille, bon matin, ça va réhabiliter, papa, on a vu ce gentil mobile. En tout cas, on a vu que c'est un peu Nathalie, Moussala qui Togo ya Bandaki, Bakate, Angoka, Dikouboé, ça là il passe. Ça là il passe. Parce que nous devons continuer à Zalata, au Bandawa, au Sugawa. Les gens ont 10 projets, sauf qu'à réaliser 3. Que Moutou a qui 4 à réaliser de l'autre côté. Je préfère attendre Moutou 10 à réaliser 3. C'est parce que comment on a pas bilo comme on appelle Moutou Azana idée moi au Québec à son jeune quoi. Quand son jeune n'est pas dit qu'on peut sa jeune pour engager au boulot. Azana la facilitation à retrouver place à ça que à petit cop n'est pas c'est retourner siko. Na autant na prière. Na travaillé sur moi 50 000 les côtés. L'autre n'a pas que ça mon boulot. Non, je dirais 50 000 francs. 50 000 francs. Donc idée Zahara que son excellence monsieur le président oyebi bateau basali bien yo moko ozomona bilemo ça sert à rien to bana kopesa ba détail yo moko ozoyeba c'est parce que yo oyo ka kapis ko le kabiso puis omona kapis ko le kabiso tala ba biloko na moni nzelo akifito ezili tokoya chef de l'état Fati Beton batika ngobila sala misala batika e avanda bato bazobundisa ye pona kiti ya politique ya gouvernement bazela ezesu mikolo ebele te kala mingi te bango baba basala ba élection bazela ye ngobila sala musala makasi tala éclairage public to mona na ngote na leve tozo kama soko komi na poko lokola poto na okaki esengo makasi chef de l'état aye atali a dit oui gouverneur en place asali musala we singeli nzambe nde atiaki yo kobanga bato bazoya te o nyonso ezoleza mupepe bazela toza sumi kolebele te dans un mois awa soki bango bakokoka ville ya Kinshasa nde oyo sali na yebite na romana oyo ya sali na ville ya Kinshasa gouverneur moko te atikala kosala na kopesa exemple neti na zando nga mpe na banda oteka na zando babenganaka biso tobimaka place ezalaka te biso tokanisaka ke o no gentini ateki ndenge bayebisaka biso balobaka gentini ateki zando tolobaka mais après toyomona ke ce n'est pas le cas gentini atoni nde zando ala lelo éclairage public nakoya air nyonso nakotaka mbala mo na lupango batika yo sala papa o concrétiser vision ya chef de l'état tala mungulu diaka mekaki mboko nini Kikwiti asukisa na nzela oyo Musée Kabila asukisa na nzela asukaka na terrasse mais quand même photos à la batou limbisa ngai photos à la batou tala il n'y a pas match il n'y a pas débat qui a son actif na tête ya ville province ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila Mbaka a relevé ba défi et belé boinde zalaka que yo oui. Matérialisation, il y a un projet, il y a chef de l'État na Oetali entrepreneuriat, il y a un jeune de Sengeli Boye Baké na Izipa, Basalaki relance ya activité, il y a centre de compétences Fiston Pero reportage. Sous le leadership de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État de la République démocratique du Congo, Fati Beton Mukwantombolo oyazali kopone entrepreneuriat et pas ya ba jeune paix en cohérence na ba recommandation ya ministère de l'enseignement supérieur et universitaire des instituts supérieurs d'informatique, de programmation et d'analyse ISIPA en sigle ba relansaki ba activité ya centre de compétences lobby et l'équipe sous l'impulsion ya PDG ya ISIPA Martin et Kanda Odimba les bétons de l'enseignement supérieur ndenge elingi mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo initiative oyo ezali ko marquer étape moko significative na innovation pédagogique et alignement sur ba besoin ya monde professionnel. Savoir gérer le processus de bout en bout, mais aussi gérer les indicateurs clés des performances, les indicateurs de processus, parce que le processus aussi, on peut le mesurer, d'accord, les indicateurs des risques qui sont importants pour la collecte des données, c'est très important. Collecter les données au quotidien. Collecter des informations. Deuxièmement, il faut structurer ces informations. Je résume à peu près ce qu'il vient de nous dire. Résumer ces données. Les analyser pour enlever ce qui est important, ce qui est moins important, ce qui n'est pas indispensable. Et enfin, faire le rapport
Et Sengali Boyo Bakeba étudiant, bazalaki na accès à laboratoire et atelier équipé na technologie de pointe favorisant expérience Yamakasi capable de faire appliquer bango ba concept théorique na ba concept moko réel. Au lieu de partir des données, il faut partir des processus pour que ces processus créent des données. Et là, il y aura une bonne rentabilité. Voilà ce que j'ai retenu parce que je vois les étudiants de la 3e année que j'ai invités pour assister. Voilà. Les données, oui, c'est vrai, quand vous commencez par les données, ça pose problème plus tard. Mais quand vous commencez par les besoins, d'où viennent les processus, eh bien, vous verrez clair, même les données seront bien modélisées. Donc, j'encourage vraiment cette initiative. Et nous sommes prêts à pouvoir venir dans le centre de compétences et aider nos jeunes frères à pouvoir, et nos jeunes sœurs à pouvoir être outillés lorsqu'ils arrivent dans les entreprises. Ils sont au moins éclairés. Merci beaucoup. Tala! Communauté académique et professionnelle Mobimba bazali invité à participer activement na initiative Oyo po ezali bokutani oyo écrit kaba professionnel aguerri pe près ya kozala un impact moko positif na monde o ezali ko entourer biso yaboye nanu ezalate na République démocratique du Congo toloba merci na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe adresse se moko nulle part ailleurs que na numéro 1 ici pas que yo. Soki bokomi na commune ya Selemba ou bokondima te fulu monene esalami kuna balobi bourgmestre asalaka iloko te bureaucrate na ndenge ya kusakana te. Gédéon Mwanza reportage. Oyo ezali koleka awa il faut kolukela yango kombo. Tozali awa na wenze ya Selemba ou plus précisément na avenue de la Libération ex 24 novembre na commune ya Selemba ou awa ndenge kaka bozali komona boye batu bazali koteka likolo ya fulu likolo ya matiti pe poto na ndenge ya kusakana te awa tozali koyeba te soki ezali kaka wenze oyo batekaka biloko ya kolia to pe ezali wenze oyo basombaka matiti to pe bafulu wenze mobimba esika ya bopeto ezalaka te ata place batu bazali kotambola fulu na fulu batu bazali kotambola likolo ya matiti bakisa lisusu nchudi veut dire solo na ndenge ya kosakana te population tokutaki sur place basalaki communication oyo papa totiaka fulu awa eza mpona wenze so tokomboli totiokisika wana totiaka wana pourquoi chaque fulu topesaka 500 francs mpona salibité totiaka wana ezaka des fois bazwaka pusu balongoli bake kobwaka sikoyo ekomi mbongo bazokongola bazotiaka baposhe donc fulu ekomi montagne donc tokobenga lokola ngomba ya Golgotha bakonzi bazozwa bambongo bazotiaka baposhe bazozwa bambongo depuis 10e mois topesaka ba 500 francs chaque l'État aya kozwa so socio balongola ngo kaka bwaka o tolembi solo oyo ezaka typhoïde ata topesaka mbongo na biso o nini balongola mais bakonzi bakongola mbongo yango toyebi te so bakenda kotiaka mbongo na bandako na bango papa topesaka mbongo na biso chaque jour ya salongo au lundi au dimanche balongolaka fulu te tofete na fulu oyo toyebi te Selemba mobimba eza sali te fulu na fulu mbongo topesa bango ezokende wapi sikoyo totekela petu boye fulu nio mosuku totekaka awa tobengango mangengenge akomata likolo wana wali bazolongola te toyeba te bakonzi na biso balingi nini kaya kolongola biso fulu oyo tala fulu neza bosembu lebeti bakuso kolinga te etambola na nzoto kuso totambola mbongo chaque jour topesa mbongo olendi dimanche topesa 500 biso salon siko mbongo ekenda awa so solution te makasi koyo yakosenga bato bamani so babengani bato awa chaque jour topesa salongo tofuta atike me baasui la place o solution te basole nyonso toomeleza typhoïde balukela ngo solution toboyi na biso baproblème peme tooteka fulu salite sikoyo na ntango président asalaka ye moko
anomaka bato mpo basoutenir ye na misala sikoyo bato oyo président atie baofingisa ye ta neti fulu filme yango bi ozwa yango mpenza fulu oyo tofutaka mbongo asala yango chaque jour na mbongo atike balongolaka te salongo esila me bakazwa yango mbongo balongolaka fulu te bayaka kozwa mbongo batie na poshe mbongo batie na poshe bukumesa boye vma bukumesa boye banda kota elongi neti oyebi te mwana lemba botie na selembao awa ya kaka bamakangu na bamakangu na bie toyebi ete elongi na ye te bayaka azwi mbongo akolia bana ye so biso olobi ayeli so basoda okela polisi apo na biso nyonso apona okanga mutu te poelela boye bango balingi te bango balingi mbongo biso nyokamaka bazwaka mbongo epui baofingisa na président babukumesa boye fo président tande fimbu makala tano presse ya selembao sali te bafulu na selembao sali te apo osi babukumesa ya boye botieli biso wenje nyonso ebeye basali te na sali te toilette publique ya selembao mpe ezalaka te tofutaka mbongo ya bato na lupanga bato wenja selembao mpe ezalaka te totekaka na balabala papa bukumeso ya commune ya selembao papa yoka soni mpo niveau ya salite ezali na wenze oyo ezalaka sous juridiction na yo moyen ya koloba kutu ezali te et pourtant ata salongo ya pamba esalamaka te ata bato ya commune bayebi kolongola bafulu oyo te tomituni et pourtant lisusu mbongo ya tike ya chaque jour erataka te yo mpenza tofundu epa papa ea nini bukumesa boye vma bukumesa boye banda kota elongi neti oyebi te mwana lemba botie na selembao awa ya kaka bamakangu na bamakangu na bie Léopard ya République démocratique du Congo bakozala lobby face ya l'éléphant ya Côte d'Ivoire et des grande affiche à demi-finale. Il y a 34e édition ya Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2023 kasi entre-temps ba voisin surveillance du fleuve Zaliko continue. Vous êtes à la veille de match très important. Vous jouez une demi-finale contre le pays organisateur. Léopard de la République démocratique du Congo va affronter Mokolo ya Lobby mercredi 7 février 2024. L'éléphant ya Côte d'Ivoire haute ya compétition en marge de la demi-finale ya 34e édition ya Coupe d'Afrique des Nations. Très confiant en équipe Nabango, communication et salami na sens Oyo. Les garçons ont bien récupéré du match contre la Guinée. On a encore une séance d'entraînement ce soir et on attend le match demain, effectivement, comme vous l'avez dit, qui va être un match pour moi indécis, mais un match, je pense, assez ouvert entre deux équipes qui ouvrent le jeu. La Côte d'Ivoire a un effectif de qualité. C'est vrai qu'il y aura 4 joueurs suspendus demain, mais je pense qu'ils ont d'autres éléments à faire valoir. C'est, je pense, une de leurs forces, comme la nôtre également, d'avoir vraiment une profondeur de banc qui est très intéressante. Après, sur l'aspect de l'énergie et de la prolongation, on verra. En tout cas, nous, on a bien récupéré. C'est vrai qu'on a eu un jour de récupération en plus que l'adversaire. C'est un des points qui peut peut-être jouer demain, mais ce qui va jouer demain, c'est la qualité du match que nous on va faire, parce qu'on se préoccupe beaucoup plus de nous que de l'adversaire, même si on connaît bien sûr et qu'on a bien travaillé cet adversaire, mais nous ce qui nous importe, c'est de se regarder nous, de savoir qu'on a encore des points à améliorer et on veut profiter du match de demain pour encore montrer des choses plus intéressantes qu'on a déjà montrées sur les derniers matchs, même si c'était déjà pas mal. Donc il y a des signes maintenant. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller en finale. Comme je le disais dernièrement, on est en demi-finale et nous, on n'a pas envie d'entendre le message que c'est déjà bien et que quoi qu'il arrive, on aura fait une bonne canne. On est des compétiteurs, on veut aller en finale et on va tout faire pour, parce que sinon ça sera une déception pour nous. De faire un bon match, de défendre haut les couleurs du Congo, comme le disait Charles, que les gens qui souffrent soient fiers de nous, parce que en étant
une équipe nationale au Congo, on a cette vocation-là aussi à donner de la joie et des sourires. Les joueurs le savent. Et forcément, demain, ça sera un match particulier parce que c'est une demi-finale, mais également un match particulier pour nous, pour faire passer des messages d'attachement et de pensée à tous ceux qui souffrent au Congo. Bien sûr, quand c'est une demi-finale, c'est un match très spécial. Après beaucoup de pression, je sais pas, pour moi ça reste un match comme les autres. Et on aimerait faire le mieux dans tous les matchs et aussi dans ce match-là. Bien sûr, on prend connaissance que qu'est-ce qui se passe sur l'Est. C'est quelque chose de très triste, ça vient proche aussi. Mais on est ici pour finir un travail et voilà, il faut se concentrer sur ce match. Bien sûr, c'est très triste ce qui se passe à l'Est du Congo. Et voilà, c'est aussi vous, les journalistes, qui peuvent nous aider et parler de ça. Rencontre entre Léopard et la République démocratique du Congo, éléphant ivoirien, et Ezali prévu à 21h heure à Kinshasa. Bonne chance dans Léopard et la République démocratique du Congo. La KLRDC était un peu plus forte. Nina wasi la gade to komi na suka ya présentation ya solo plus ya mokola lelo. Bo sepela ki na ba image bo pesa merci na Beni Lola papa na 4B. Azalaki na sima ya caméra Gédéon Luputu. Azalaki na montage Bondi Mvukulunde azalaki na misapi ya wolo kuna na régie finale la bobo sanate Emmanuel Chika alobi na bwakaye. Tukutani lobi.